Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi edino image sali image et puis bambote bon bana mboka bana Congo actualité oblige ata moi mais likamamboka to riko tikate likamamboka to wapo na ekolo oko botolanga nyonso mais oko botolanga Congo te donc eza likamamboka eza likamba ekolo Congo c'est actualité oblige et eloko nangi na loba ba scénario politique ata ndenge biso ça ba scénario mais il y a des scénarios politiques oyo eleki tellement trop mikolo yo tomonaki président Igwe Jean-Pierre Mbemba tant a commis 10-0 donc plein à claquer donc leur président a commis en tout cas il a qu'ici que moi na mboka kolomboka moi na mboka aye na mboka na ye donc c'est vraiment carton quoi ce qui comme kanamula na ba PPRD donc il fallait balongwa na bango quoi donc c'était vraiment 10-0 donc et le konangina loba pona mboka to monaki président Jean-Pierre Mbemba aye ndenge ba pekisi ke akoya ala nanda kwa tata na ete c'est n'importe quoi un Rwandais a interdire à mukolo mboka place à ko konola la isa pasi mingi alors nalingi na loba boye balobaki fachi président Félix Tshisekedi assolara bien assona tout le monde Félix Tshisekedi à lobby donc élection en demi mais token machine à voter machine à voler donc machine à voler Faïlou en demi élection à quoi déposer token machine à voler président Jean-Pierre Mbemba tourné à partir de Bruxelles la conférence naé token élection mais la machine à voler maintenant tout à la bango biso bana Congo bana mfuluzi toza bazobate tout à la ndenge bandimi ba ken élection siko ba aucune élection na machine à voler ou ba mususu ba yepo ba accompagner Kabila biso to bondi parce que Congo ne zamboka na biso Congo tozomona pasi ndenge Congo lelo ekomi Congo c'est notre pays moi ba pays amike Mobutu alobaka ceux qui premettaient deuxième kasi troisième position to boy non lelo to komi les derniers de tout le monde dikola Rwandais wana yaka na bot to yambaye lelo akoma mboka mobimba aza ko cracher sur peuple congolais moi qui nenti moko je m'excuse moi za mingi makasi moi ya makasi na ba colère président Jean-Pierre omoni oyo bana Congo bayambi yo oyo bana Congo na ainsi yo mo émotion et pas aux qui na maman Liliane que je salue merci maman na maman Liliane elekela kibino bolingo bana Congo ba pesi bino bakoko bana baleki tout le monde balamuki ba sepeli que moi na kolombo kaye alors sobo sali sous sujet accepté inacceptable na risque politique politique et je pense il faut boyo ka personne bolingo bana Congo ba pesi bino moi je suis engagé un artiste engagé tozo bundela mboka mais nasengi na bandeko nyonso bazala penza na boningo ya ekolo soki place yoyo tokomona ke ayeko accompagner Kabili ayeko sala boye bana mboka otelemela mutu wana ndenge balobi candidat commun président Fachi Igwe batutu balobi mais scénario moko pe ezoleka siko na minute oyo nazoloba na bino balobi Moïse Katumbi avion na ekita te azwi autorisation
o akiti na Kasumbalesa azokota nzela makolo bakangi camion moko boye kufi ya munene barrage po camion ekota te na Kasumbalesa totala scénario yango ndenge ezomema biso ti tokosuka nango wapi. Et puis toyokaki bamédiocre nango balobaki ke Moïse Katumbi azali condamné. Moïse Katumbi azali condamné. Donc bino aussi omona moto ba condamné ye bongo alingi koya bongo moto bazo condamné alingi ko bolobi ke aya susu te. Donc je sais pas tata moke moi ma tata moke bon, pour dire ça, moi, ma tata mouké est na direct. Alors, to bino lobi ke mutu aza condamné. Mutu aza condamné. Balobaki akota na mboka te, mais akoti na mboka. Akoti na mboka. Bolobi o mutu na ba okanga ye. Siko mutu na ba okanga ye. Balobi aya te yo so mona pe mutaza na manda bakanga ye alinga ya avion na ekita te. Scénario politique na lingala eza nini lokuta le monde politique bon interpréter na lingala eza lokuta donc ba politicien bazo sala biso bulu yeke mais biso pona papa na biso Congo maman na biso Congo toza mabe kanda trop parce que biso pe moi je suis de l'IMP j'ai ma carte en la France. Naza ko apprendre politique pour un jour nous servir mbokananga. Alors, botika koko sakosa biso ndengo wana. Moi je suis de l'IMP depuis président Chirac. Tilelo. Tokota la lobby, tokona Moïse Katumbi kaka na kinyo wow. O mbemba ko posséder te tomoni atundu. Atundu aleki o atundu alobi Jean-Pierre a postulé parce qu'il était condamné. L'autre lobby tomoni président accueilli Nasseni a tiré à plainte à sali procédure nyonso a déposé dossier complet les autres de France 24 les autres de chaîne nyonso à poto pour ma solo les autres changer ce code. Alors atundu ozoyo sabiso soni atundu ozoyo sabiso soni bato un père kulutu nanga avec beaucoup de respect au komi qui s'est fait moko atundu au komi qui s'est fait tata mobimba est-ce que bakoko na yo bazolanda makambo so sala baleki na o basi atundu place wana yo sala na mobutu atundu ozoyo sabiso soni na mona bato qui s'est fait mais lokola atundu te bato un père ozoyo sabiso soni biso bato mobutu atundu qui s'est fait moko mais obi Kabila a danger azo sakana mino kwa bana mike akoni fanye fabino azo sakana obi ke via atundu mawatu ozaki s'est fait moko siko lobi ako postuler te lelo ake opostuler asali ba apprenti masolo alikolo atundu oza dongi masolo muso eza likolo atundu hein via atundu oza penda dongi donc oza dongi obimi zoba donc siko awa ke ko sa ba apprenti ta masolo muso eza likolo tala mutu ba condamné qui 18 ans na prison pas ba bimisi pas a komi Kinshasa tala bino masolo muso eza masolo muso bref vietika qui s'est fait toleka et quand on dit masolo et salami na Angola o bayoki nde bayoki mais o yakata ndako boyebi te masolo esabi na Angola Kabila a notifié dans la transition sans Kabila ce qui cardinal Mosengo aboyi akoboya pona nini parce qu'il a dirigé la conférence nationale. Alors biso nde mututoponi biso bato ya diaspora
po totali mpenza tobi te nyonso wana bakosombaka bango na mbongo nyonso wana bafakwa bapoliticien ya mabumu bascro bafakwa miyibi bon mboko mpona kobongisa yango il faut moto moko netre lokola cardinal Mosengo aza valeur ya mboka. Bon tokende na transition sans Kabila poto bongisa élection ezala nango te wana eza bascénario élection eza te mpo nanga alobaki so boboyi machine a volé na ye c'est que élection ya te Kabili médiocre akanisi bakokamata médiocre mpo na ye akanisi ndenge mende alobaka te il faut président mosusu ntango oya bongo asala remise mpo na nanga na médiocre akanisi ntango transition ezala te ezala ya otikalaka ya place wana ndenge asalaka mpo ajouer prolongation masolo ekomi mabe trop mabe moto akosa bino teke ndenge osala bagrimace na ye wana omoni soso okati ekingo obwaki ye akoma papa nyoka soko okati ekingo obwaki omona nyoka donc wana eza bagrimace et puis mutu wana aza koloba na azotiula Mobutu na français batie na est-ce qu'il ayebi sens ya comprenez ce qui mon émotion et ma compassion o bayebisi aloba tiola pef aza 10 000 devant Mobutu azaki président ya monde Mobutu azaki président ya monde Mobutu azaki grand prêtre Mobutu soit à côté des États-Unis et à l'école qui n'a sécurité États-Unis grand prêtre ya mukete un Zaïre ezaki $2 un Zaïre $2 Mobutu moi eloko ndengo wana akoki kotiola jamais mémoire à Mobutu o batiaki ye na monoko aloba nalalaka te ti lelo nakolota bafrançais batundu bazokomela bavie engambe edo baokomelaka ye bavie bon moi nde eza trop so moni na vandi boye toza na lere ya vacance moi eza trop nalobi na yo na bacolère oh salut Gilbert donc na bacolère nalobi na yo c'est grave totala bango scénario oyo ya Katumbi kosuka boni bamekaki ta Katumbi aketi na Rwanda bona bomoni batale Congolais habité yete ba changer carte mais boke babilo musu bamekaka supu te tant boningo changer carte bito meka oyo keba kango na mongongo bilo musu so lingo meka supu kango na mongongo biso to olala te to kotaka bureau ti pas Poutine biso okoti tokei mpona libérer mboka Poutine atekaka minduki na ye oyo basoldat za formation a 5 bino mbongo pesi Poutine aza na tante wana ye aza grand prêtre Poutine a grand prêtre à mukete et vient na ngai chez Kutundu on a signé te eza ba accord militaire ya république ba accord militaire ya république eloko moko eza te obangisa bato eloko moko eza te et puis Congo wana ebongi na bato moko ya rigueur Congo na biso ebongi na bato ya rigueur loko ya igwe bandala azaki na Sibe Zaïre soko ozwi $100 na ye ya Sibe Zaïre au sentir il faut bato ya rigueur et igwe oyeba pe na opesa message à bana kini pour quoi qui na matoyi nanga omoni Congo wana eza mboka munene eza okola eza nzoku okoli yango yo moko te wana bana kin message na pesi wana bana kin oh salut José Fataki mon frère donc bana kin elangana eza munene eza nzoku okoli yango yo moko te elanga ya munene il faut partager bana kin
na Armin Faza DSP Bantitore tout makambo basodo na zaka na bango na zamba kaka bango na ozala bango te na opeso maloba oyo ekoye na matoi nanga ba master gang ba mona ko na Brisen bi ifuna zana no lokola bona ndenge na zamba te ndenge na komi donc na sina komi te sangisa tout le monde force na yo eza mokili mobimba na opeso maloba oya ba master gang bango moko bazolanda code quand on dit le master gang ba efois ba rancher ba antitero o ba sala fiere ya Mobutu ba sala académie militaire biso za formé ba Rwandais wana ba Ugandais ba mutara wana nyonso ba mboka mike wana tout bazozwa formation na Kinshasa parce que azaki ya Faza mona quand Faza pour mona bango donc Igwe ba tout baza simana donc ba tout baza simana pas de division je pense 10 ans ndenge François Lobby et je suis plus au Yebaki Lobby. Oh, salut, bonjour chérie. Moi indele ki trop so moni moi musu epesa kanda ndelo na zana kisasa. Donc le na zana kisasa te to ya oye mikili, osali 2 jours, osali une semaine ozongi na mikili. Tala to comme ovanda ka bo. Likolo ki maka ba Rwandais. Jour moko nazo ya na uti elenge sa na comme na place des artistes. Na moni moi kadogo moko mukuse boye atelemisi Touareg enani atelemisinga nazaka na badge onazaka na galopère atelemisinga alobi nanga na Kiswahili pesa fongola mais oza mutuka nanga na somi na musique kadogo wana azipanga mbata aza lokola mwana nanga azipanga mbata bakangaka munduki likolo ya banda rouge na munduki azipanga mbata nda zipi peta bonga zipa mbata ka na bimisi yango na kanga munduki na tourner na boto arme na bimisi chargeur beba après ba chege bazaki na bakazadis place artiste et président ba linginga alors je vois les guinées sont na boto chargeur te zaidi wana nga donc yango moni na lobale armoko nazaki na le caroxy philo mutabik sanga président na batu yango na la na sala retraite au mona moi na moko boye boto linga fungola chance baza otambo na pem oya biso ya kino azaki na passa ya rouge na loboko tango amoni président ba chege pe ba le président balo na kisa we nani président Kabila po bango président po na bango zeka Kabila bon donc siko ba chege ba lekei bango na mingi balingi batumba bango nde na mona ki na récupérer ba botolinga contact ba sengi ba bengi ba osaka na tin deuxième contact na démarrer na car na kende non po ngona ki batu moko bazana critique moko ya respect na batu te tant mutola Rossi akufi babwaki na mabele de bembe na ye mutu ko sénateur champion Mbemba bo pompe gaz bozomona niveau ya impolitesse ya Kabila alingo respecter batute na ba Kabila na ye mutu ko sénateur azana sénateur vice-président ya RDC oh GG Kalonda check GG Kanda Mboka GG Mouy l'équipe GG Nangai Mouy na Kanda Kabila mutu mobimba aza konokola mokili mobimba yeki en tout cas tozana armée te pe tozana mibalité tozana mibalité moi qui ni GG nga na mona ile raye bayar na kipwanza sio beta azana sima mais la prémisse na mulangi garde qu'on a kangi ba chargeur biso dozo beta na kipwanza ya nsima
Soko alongwa na ke na banda na maisaf aozo ba mingando aussi au vu de tout le monde lelo azoko sakana na bato donc tokomi côté asuka peuple congolais il faut fongola miso siko totala scénario bazo sala soki bakokende na machine à voler wana courant na nezate na mboka ata na bumbu apamba courant ezate ta mso ata na Kinshasa bakote msusu courant ezate siko ba machine wana merci akosuka alors naki nanini kaka wana bumbu courant ezate awa na nini temsu na Kinshasa bakote msu courant ezate siko ba machine wana eza ba ordinateur saka na courant dis-moi pozo sakana na batu tote totala papa Jean-Pierre peuple a pesi au confiance po ba musu na cité bango te hein ba musu bazolanda ba carte de visite ya papa na bango totanga kombo te poto vexer mutu ngape na confiance ya congolais ya politicien mon côté naza na parce que surtout landika ba politicien to kosimbaka mutu to kolela Kabila leki mutu to kolela Kabila leki lisusu na scénario Kabila za aye na Congo ko détruire Congo Kabila ye na Congo ko boma Congo Kabila ye na Congo donc ayi baka recherche sur à Congo akata Congo ndambo mais Kabila au sali business no aventure copé simbi au comme milliardaire soko milingi comment mutaza na mbongo lobi je vais mourir avec une balle dans la tête donc milingi te pour soko milingi au sali business au zimbongo après poste ou bien après présidence vie musu Césari les autres monakawa ba président bazo tambolaka Obama bazo tambola ba président africain ba Senghol bazo tambolaka awa tomoni Hollande na croisé ne auto somba cristalline na pat na ya mai azo katsa azala mai na maboko kozala président ali marche masque le kono lati de netio soko longoli donc et longwe nango vous comprenez kozala président ali masque ezati omnoko la bato kozala président ezali grade et yembale qui n'a redit mandat à l'état pesilaka mais après mandat il y a une autre vie derrière ce n'est pas au vandi mbongo ozo ebele et puis ça vient puis azwaka les diamants les plus chers du monde ndenge to solawa diamant etikala na Angleterre tant on a sa vie par 4 mande fois beta costume ya pembe et puis ça kae que bon en tout cas il faut tika bitumba aussi comme na mbongo mais ça vient pas localiser le kola mona muke akufa de lombongo etikala mais mbongo ngo olingi kozwa Kabila olingi kozwa oyiba ti wapi obo ma peuple ti wapi yango moni oyo ngana na mboka oyo eza ya biso nyonso donc eza mboka ya biso ya pasi eloko na ningi naloba yango wana mo ezali tokozela lelo na pokwa scénario ezali kuna ya Katumbi mais Katumbi toza na Katumbi 50-50 Katumbi est-ce que azali congolais wana kutu pona nga ezaka faux débat check nakoyo olobaka bongo tozela scénario ya Katumbi lelo ndenga zo ya nzela kasuwa mbale pesa et apasi totala kaka topesa temps na temps lobi décembre ezaka lobi awa mais souci na ngai nyonso était pas Jean-Pierre Mbemba mais no bino ba congolais oyo ba congolais
ba congolais po ba masebele baza ba ministre ba député baza ba masalanga to benga na rato solaka ba tout ebele mais bino ba congolais yo boza pena ba congolais o boza pe ba rwandais boyaka ko se filtrer comment mutu wana azoboma bandeko na bino azako violer azako yiba jamais moko sala motion na parlement contre Kabidi ba médiocre wana ceux qui lui ba beti maboko ba otiela bino ba primosi boza na Mercedes ba sizo boza pena ba congolais lobi pe boya sous ce pas peuple que ba bo postuler ba voter bino ba aucun défendre le peuple na comment bino ba congolais moko azana kutu azande konanga donc ayo kisanga so ni moko na lobi sake soute parce que ngana za boye ndeko nanga penza mukonzi non aloba makampona Kabila to mona penda akoma suki sefe lokola atundu komiling sana Kabila mais c'est mon frère à moi na lobi sake soute donc na soni moko mais mutu foza na lolendo mutu foza na identité comment lobby yoza opposant au bandi ko attaquer et pouvoir lobby au comme qui s'est fait tout comme le gars makolo kotambola wala ba Kabila n'est pas rwandais Kabila est un rwandais bonabon lelo makolo kotambola akoma qui s'est fait moko eza rwandais konanga wana na otanga kombote donc ba zairwa ba congolais boza penza ba ntaba liboso na mbongo yo kan singanga nde na vandi awa ba solliciter nga pour na mbongo te niati jamais ba solliciter nga pour na mbongo ngai penda pour na mboka na nga parce que mboka ne salanga nazomo a 10 francs na mboka wana alors lelo mboka ansuke kei eloba ekofo toloba na bana na biso nini moi eteni ya mboka na biso ekozokende te alors ba congolais bazali donc ba surtout ba politiciens tozana ba vrai politicien o bazana makala mon frère Diongo Diongo moi moko mi bale misatu bazana makala po solo bi non omoni je koko tango azalaki ko servir pouvoir tango lobi non il faut pas barrer lelo ndeko na ngai ndenga azoya na Kinshasa wana nani petit na nga azana Katumbi petit na ngai député Francis Kalombo soka koti kaka na terrain yeba ke tok ba kozwaye Francis Kalombo donc soko zalaki na ye obaluki ba lukuluka eloko moko tak tak je conseillerais même na Francis atika na libanda pour la petit na nga akota te ndenge na moni bazoya na Moïse et puis na Kamitatu Francis pena dans libanda parce que hier yaza pena lieutenant ya Kabila soko aye tak po yé déjà batu du tout bazalaki ya lobaki bokolia kananga bokomela nanga bokufa nanga donc ce Francis Kalombo c'est ka ndenge bazoya wana parce que Katumbi za masolo na ye bango na bango ba rwandais et auto loba na Kigali ke alobi na Kigali na Kingakati bobi misanga dauphin mais dauphin face à la moitié rwandaise soko za la moitié rwandaise te tozana besoin de dauphin wana yo kaka idéologie ya médiocre wana bon nazwa bino temps mingi te lelo zai kaka totala ndenge président Igwe akendeki kopesa candidature que dépôt na ye silence radio ndenge otinda ba français échangé totalela kaka ndenge ezokende bana Congo bofungola miso totalela ndenge ezokende oyo akoya wa accompagnateur tokotelemela ye tokotire ye oyo ayi ko accompagner Kabila tokotire ye mais pourquoi il faut accompagner donc bino besoin na posa kozala présidente il faut qu'on accompagne bomengo wana azo corrompre bino nango ezande ya biso ba congolais eza biso bana Congo hein ngalo bino okoma président après au corrompre nganini pour na tikela onzela lobi ngana okoma tala nga jour mona silika na beta tenue militaire na bi banane na jupe présidence nanko
mais nazwa ba commentaire na batu balobi bazo kotinda mbongo il faut na postuler na comme président parce que bamonaki idéologie to amibali alata apenda nza komba on a commis président na dio yango pe na nko mais il faut mona ebouja kini eloko wana monde entier. Merci. Te Mbemba aza déjà président. Ya on azo lobela ye na ebisi makambo bana kini ya basoda tout asangisa. Aza déjà président. Alors ndena lobi atundo adongi ya masolo mindele masolo likolo. Donc ndenge za wana dalibino. Check émission za la lobby. Émission za la lobby. Surtout ça ba émission de banda parce que mulungu ezali émission za la lobby. Na otala total ndenge scénario ya nani ya Katumbi ndenge azoya o avion boy kita. Mais so avion boy kita c'est que ben interdit loko tate siko lingo kota na camion. Ababo avion no kita c'est babo yo. Okota na camion siko yebisanga. Scénario. Azayi kune pa président ya Congo nani Kagame. Ba tout le monde ba betele maboko ba pese so banini. Mais c'est Kagame qui dirige le Congo. C'est Kagame qui donne l'ordre à Kabila. Botika scénario. Bon, et là comme avant aussi ça, na ngena lo babwe. Bana Congo biso tout aux na ba studio, tous na ba caméra, tous na ba émission. Lelo commençons ngaza mutaka Katumbi au tiré Mbemba. Son ngaza muta Félix au tiré Vieux Honoré Ngwanda. Naza mutu ya nani ya Failu au tiré. Naza mutu ya Vieux Mokia. Donc il comme sigoyo bomanga to bomana. Donc il comme n'importe quoi. Tu vois. Donc il comme n'importe quoi. To comme na l'air il faut tozala uni. Oyo mutabo afinga oyo ete il faut tosangana. Elo na osenga lisanga bomoko. Sur le to sali division. Mutakatumbi a télévision abano lobi na landi mutu a médiocre wana. Bon, papita manada ou linga mingi pour na mwamba débat na hein. Bana ba nomé so PDG a kulungongo, lobi a tie micro, abana o tirer Mbemba. Mais nga na rotiro micro te pour na tirer yo, pour ezala trop bas. Ah, eza bon, qui peut déjà moi mikolo boni. Ma papita mba, bon, nga na linga kamo a débat na hein. Mais a tiaki micro, a tirer président Mbemba. Mususu na États-Unis na monengi a tirer président Mbemba. Mususu mutu moko ya Katumbi azo tirer président Mbemba. Donc tozala bomoko totika ko betana. Parce que l'air aussi tozo kabwana oyo azo finga oyo azo donc division na tozala bomoko te il faut tozala. Bato Félix, bato Katumbi, bato ya MNC, bato ya ICD, bato ya Mokia, bato ya ba parti nyonso ato ya mike to sangana. Et ça la moi bien. Monsieur comme que ndenge to moni lelo soki Katumbi akoti asali moi 30% ne ya bato ah oyoki jalousie obeti obandi ko finga Félix akoti abeti moi 50% obandi ko finga Félix ba plein wana to mona yango trop ba plein to mona yango trop Kabila nde alongwa po ba plein et comme le roi la neti biso ba ndenge ndule zalaki abi nga na sali plainte Kabila nde plainte za na tina te Kabila nde alongwa sali kati bonda bonjour ma soeur donc alongwa soki tozo sala kaka ke to tirana entre biso na biso ezo sala bien te bolonga makambo chef des rebelles ngaso na osala émission oza contre nga na bloqué yo so oza contre ozo sala ke to za lisanga so oza chef des rebelles. Rébellion c'est quoi? Rébellion ezali na mutu net article 64 mutu azo respecter constitution te mutu azo sala eloko oyo ezo longo banana batute ozwa minduki yo comme rebelle soko yeba ati la rébellion te ezali révolution c'est pas un chef rebelle net nga za rebelle
na révoltant, na rebellant contre le gouvernement Kabila. Moi, je suis un rebelle. Parce que tant que vous rebelle, ou bien rebelle, ça c'était. Rebelle, les hommes à se rebeller contre un pouvoir. Net article 64, bateau, bateau, respecter la constitution, au cas où comme rebelle contre Bango. Tu vois? Pour net, il faut que nga so na osala émission nga ya lisanga so zo ya bano kelche bato naza na 5000 na okene na supprimer yo pour na sona na ote na kolongola yo mbala moko toza na l'ère ya lisanga pour tant que commis déjà botala discours à président Jean-Pierre Mbemba lobi je suis pas le Jean-Pierre il y a 10 ans eza lisanga mais moi namboka penza donc bon check salut bof oh diato check na pesi ope mbote kuna na envers diato banda na okanze momoko banyama baboko kino nazoko sute hein musicien za joueur te il faut bimsa toujours papa wendo akufati azoyemba karaté musique yokufa ezo bon diato to parler politique mais bino ba musicien bozoyemba banzemba politique te bozolobela politique te to telemela bino to bano tirer bino soki bozo il faut bundela mboka il faut kobundela mboka ingeta chéri toujours il faut ba musicien sensibilisation il faut bundela mboka so moni biso to koma penza bo kotelema kobundaka mboka parce que toza bato toza plus écouter soki biso so to telemi to bandi kobundela mboka changement au salama message zo passer rapidement tant bazomona ke na ko l'histoire azoloba nini alobela mboka oyi batu boni balandaka nga oyi batu boni bengaka mais soki biso to telemi toza ko ba o mususu ba collabo bazana kisasa te ba musicien il faut to bundela mboka mboka wana soki ekei lelo bozomona basponsor mpe na Kinshasa baboyi bango baprimise babengani bango nyonso na baskole alors musique ekufi bosuka wapi bokena députation mpe boyebaka mpe mosala yango ya députation tobongisa et puis députation motu kaka nyonso kaka député ekwanga na makaya ya bodéputé eyango mboka ngo yango mboka oyo mboka ezaki ya mobutu ya bafrançais bauniversité banini toboyi mpe te mpo bauniversité mpe motu babomi mboka wana la université française milayi ba gradué ba bomi mboka bon Igwe alobi état de droit il faut to restaurer état de droit na mboka wana mbongo ya mboka ya ba recherche il faut kota na banque nationale oyibi leo basalaka balasali ba franc congolais chaka basopi na bakambisi basombi dollar ya babimisi na libanda peuple bana badotanga te baofuta bango te bana ba classe zate mai ya mabe kisio batiaka na mai ya pembe yate mai comment bima jaune ba ville salité et moi je sais pas pour moi na la ba vie kabaidi par rond point banzela kitoko bato ko aneti kulutu nanga lokola ba papa na biso ba kengo adondo mais tant que yinda ki tout le monde qui était abino j'étais au Zaïre pour aider un ami lelo ya zongi soso kwacha azonga vandi soso a commission président Sénat mais ya lobaki bolanda ki français oyi ba congolais koza ba zoba alobaki le mobuta ke j'étais au Zaïre pour aider un ami ba mito doka ba mémoire moké bon en tout cas j'insiste na batu oyo bazako tirer oza muto ya mokia ozo tirer faïlu moment ekomi na l'air à transitoire ekomi glissant soki li Kabila azo sopaka mbongo a créer ba parti politique mine mais ba grand ngolo il faut okangama Moïse ko minimiser était azap quand même na bato Mbemba Jonker Fachi eza grand parti ya IDPS faut iboke nga soki na moni kaka otire parti moko na tielo micro na tire yo otire leader moko na tielo micro na tire yo parce que toza na l'air à lisanga
moi eza mingi donc ezalaki moi à l'heure à pause nazosala babulo naza na studio na veranda kaka yango wana natambola makolo te donc naza na veranda studio yango wana napemi tu vois kaka yango wana naza na studio napemi mais na l'heure à pause il faut tolobela mboka check. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi edino image sali image